mon combo so, mon combo so. Pour y aller, mon combo so, Toulouse, Toulouse, là, non, pas mon combo. Eh, bah, Pessingaï, bah, ma quel est les bandits? Yo ko yebe mbalo sombo mungala moko moso azo bana ya ni moso na ya ni moso elugi ndenge moko o moko moso ya ni moso pe elugi ne kala kwa moko moso o taw na lobi ke yiye mutazo ni mukar mutaki boso ngako ayebisa katanga te mutu nyoto comédien nyoto na obaza na poto mama pesa bango ba 10 000 dollars grâce na ngai za ministre finance te ezaki c'est abiem ta initié qui les solo pembeni mama yo ebinga ngalo ba mambo ayebi pe ya loba boy na ebisi azo ka nga ebinga donc ezaki lisolo ni yango tonto kende ata ba vienga lupa ba yo ka ba ebike bana kinde aw e ba pesingai ba makelele bandi yo ko yebe mbalo sombo mungala Losanzo mungala ngalufar muluba totaka 8 ngai ngalufare mama bipelu pauvre mama chako pe soname epela yandi mosi mais lelo na koma ennemi na bango jiri siko mera lobako elingi jipi alinga songisa pie mbongo naye bamusuba ya litanga bandaki abana obenga yambalio po yambala sa nini afula biso fula kande na afula na fula ibeni na fula betanga afula mi akomi komona neti akomi abosani mais tango peyaka bandeko mingi babi basali constat on dirait na babiloko ba YouTube lelo ya ba chaîne oyo pe bandeko zotalama ndeko za penza trop ozobenga mingi te asala bon makambo fala osala te wede baninga balofombo nga daya lo fombo to kutani na ya na wile ndire joker ndire pique na mema ki fali alobi Nambalio. Moi, je suis content de pambolo mona baninga ba Sophie. Si moyo ka ko po kunda bango, non? Voilà, on a appelé moulay mingi te, chers amis téléspectateurs. Vincent a eu une opportunité mususu. Le pango yango eza 20/20. Toza bongo na Kinkole Plaza. Toza bongo na Kinkole Plaza 20/20. Na ku yango yo ils ont déjà mis en valeur. Awa, Moutoro continue en haut parce que Mouto Azalango a checké en haut. Ils arrivent peut-être à Salango, le rôle la salle, Batouba ressemble à la maison tellement vaste que au Kogi même que ça là, au divisé en haut comme ça, on a 2 chambres et salon. Et puis encore une autre pièce où ils ont Moupandi, ils ont une pièce mon père Mounene. 20/20, tous en a Kinkole Plaza. Yamala Mozanini na opé Sabine Obet amno lisolo na Simalabiso. Ils ont na ndeko moko kaka zape congolais à sali site naie touristique. Ils ont en plein chantier, je pense que je parle la permission ya rocha image naie mais ils ont un site touristique ya kitoko oyo à sali et muto osomba awa mayele akoripe kosala auberge akoripe kosala maison de passage parce que batumi banoya na bazoya na site touristique naie mingi ba oza pe na posa yaki ola azonga kuna place azala lingala la na ye Alexata na ye donc awa eza opportunité o nga na libino na primo ya bien donc awa déjà même ko modifier on sala vraiment maison de passage ya bien pour la site touristique oza na sima oyo ya kitoko basali yango donc place on nga na temi na site touristique eza 3 minutes na makolo donc comme je pas la permission ya rolakisa ngo parce que eza logo ya mutu moi na l'accepter non exacté mais la moto a intéressé à routine na ndeko na ye aroya ndeko tanga roya to yo moko so intéressé tant roya sur place a romona yango comprendre que et si ko tozali les opportunités aux na poto au cause et ko m'appelle source de revenus na yo au silisi ndako eza awa au chango le rôle la maison de passage na yo ko sala ngo pe Airbnb na yo o eza ke mutu tanga ye site touristique wana a silisi aya lali pongi na ye awa au tient la condition et vous allez bien donc et ça on a bon amuke le pan est à 20/20 benga Vincent na numéro yo au somano le pan ngo au sala maison de passage Airbnb na yo to ndaku na yo pe soro lingi comme ça tant on va na site touristique quand je parle de site touristique comme je dis j'ai pas le droit de filmer parce que na sengi permission te sinon tina ndekona a romona ngo tozana Kinkole Plaza entrée plaza so côté wa entrée plaza ti awa la mutuka c'est moins de 10 minutes au Komi Awawa et puis au Sali à faire. Donc pour les gens qui connaissent l'immobilier,
Ça, c'est votre business. Oro, Côte s'appelle là. Merci. Bobé Ngara, numéro 25. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du... Lui, on l'appelle affectueusement Yafredi Mbalio Sombo, artiste, acteur, comédien. Namboka Nabiso, Asali Preuve tellement ébélé, carrière tellement moulaï. Et le plus récent, mon collaboration avec l'artiste musicien Félix Oazé, quoi. Et si pour Mimagi Bango, Tina Adidas Arena pour nous reproduire le dernier sobateur pour ça la Mikolo, to Azaki Napoto, Awa Tsukozung la Biso Lamboka, c'est pourquoi Biso la voix du peuple est aussi déplacée. Tu es ti et pas naïe pour que tout méga rosola naïe, tout ce qui concerne son actualité. Et pourquoi pas tout le belapé Marambutu, et zo les Galamboka, nawe talipé domaine à Bango sans plus tarder. Nous avons invité Nangaya Mukola Lelo, Yafredi Mbalio Sombo. Bonjour et bonne année. Bonne année à toi aussi, Vincent Toulouse. Voilà. Propre na CPR na Goyambao. Ouais. En tout cas, Oyaminga na résidence na yo. En tout cas, il faut na signaler na batu que toza et pas na yo. D'ailleurs, photo eza na sima ils ont expliqué biso nyonso. Pourquoi on a préféré, c'est vrai que la photo est belle, mais au préféré ocha ba dessiner photo ya muteni no musala. Ya onde mutisalanga nazala o nazalelo. Très bien. Eza moto na moto balaksaka ye na eloko na ye asalaka. Donc naza artiste munene mboka soko kote pa na ngai okutaka nga na bien ngai la reine. Eza royaume sika na ngai royaume sika nga mo nazalaka. Reine na libota nga mobimba donc naza pena ne sengo na o mingi donc très bien. Mais en tout cas ezo ça va bien pourquoi parce que avant to batu mingi na mutu bachara esprit moko ndere que mutu so do sala aza acteur na mboka na biso c'est que fazara mutu moko boye azo fi ba condition moko boye ba vie a pasi ya mabe mais aujourd'hui quand on vient chez vous comme ça Mbalio Sombo to na lupango na yo na résidence et puis na commune à Kinshasa ça dit place moko boye te côté a éloigné te pe yo moni pe ndako bien ils ça bien non ezaka to lo banini bose belé mais organisation tout monde on a battu belé te Vincent eloko na ina profiter na ibisa lelo ba public na biso malgré tout vraiment to bomba kate banini bon dans les longs on a 44 ans musala anda na minzoto wela ti lelo to sali musala lelo so moni ba terre belé baza ba bina mu Congo yo donc ngai ngadadia na mettre pas IP à son âme biso tozali oyo nyonso lelo bazali pour wana Vincent biso babina mu Congo oyo donc biso ne tozali bango bazala o bazali lelo nzambe ne mutasala ka mais bao babimi na nzela la biso eza biso tozwaka moko ndenge moko mutaleka moninga aza te Vincent sala sikonde mayele nzamba pambola ona bo tusu pambola bango na mwasi ya mayele kozana mwasi ya mayele eza très grave donc il faut donc yango ne mutu vie ya mutu sozana mwasi oyo alula loyenge ke bozwi mo eloko il faut to bamona biso neto nga mo Vincent mokolo moko te omona na boîte na temps wana te la chef de famille nzamba pambola nga na musala na ngai mokio na sokana na pambola pe baninga nani na mwasi o nzamba pambola nga na isaka nzambe merci ata mokili bandeli ezalaka yepo atio na nzela yango te eza makambo ya babasi te oyo ni kaka mambima ya basi tosi tobali déjà ozwa basi yango combien donc oyebaka okuti nga oye okuti nga na ndako nafandi nga moko mais afandi na mana omoni kutu ya liboso omoni okelekeli yo kutu tata mobimba donc masa na nga koma masa na nga donc c'est ça exactement ba misusu oyo moni bango babongami te basali yango na nko po topesanaka mpe baconseil masa yango te na boyi na ye aloko force mutu te mais ça ntango oyokaka bafinganaka na batelevizio bamakambo ebele Toulouse nano oyoka kombo nanga te bafingaka mutu te baba biso abokoli biso tobokami na famille ya pasi ya kosakana te Vincent na oyebisa ona obenza libulu otamadiata bato bayebi makambo na oloba tolaka na bacarton mais moi so na linga nga na carton tant lelo na za carton te yende muta osepela ngo
muso aya profiter te po amoni nga leo na carton te po amoni yambala ke de mikiri yambala betai na arena yambala ke de États-Unis oyebi pasi to mona na mwa mosala te oyebi oyi asala te po mama na bango le muso so mbanga le muso na sous-vêtement to lo baka maso muso to baka to souffra na la famille do père adai père son âme mère bazali ba le chef de famille donc otala bina que to la mbule beta versa o ma ba bu fazer bo mais o le kana kata pale o so mona mais bola il kola ba mesa wenzi alors lero na komo zwa muka ata 100 francs kona za mayele po e bandela te na bana nanga nazaki mayele mingi na classe versa mais papa biso azaki na moyen te ya ya ofutela ngata Minerva pona koma na ba université baninga nanga misu lelo bakoma ba prêtre basala ba directeur na bisika minene moyen to lo baloba ngo ba komona bango ezati mais ba yike wana bonganda komona ngamboka azali mayele na classe mais comédien on s'en te na o sexe na école. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, père à l'hôpital, à boy. Mais il a profité tant que ça va en anga. Bamona oyo tenga na mona mamona mbwa. Na tangisi bana nanga. Na otang sana madame lelo amunga mamune na sana kabina. Très bien. Très bien. Donc yango wana peut comprendre te. ezali koyoka madame non na ndako so yoka madame non na ndako te bota manzela moko te versa tu feras rien. Mais ce qu'on dit campé ça a choix parce que yo goza na volonté wana ki otambola selon madame non mokute na madame moko boye pe oyo ya lingi na ye kabelo lelo ba surtout ba jeune fille lelo alingi matalana c'est ça les problèmes que tous en lelo. Très bien madame nanga pas mukolo te amukolo te o 70 te ye pa linga matalana mais matalana eza na suka nango ata matalana boko yo tika mwasi na nga madame nanga la takilote. Mais si on a besoin de faire bimi, on a besoin de faire 50 ans, on fait 50 ans. Non, on y 50 ans. Exactement, que ce qu'on a une fois comme ça, salité, non. Dans le sens que on a priorisé, on est important, nous le peut-être, jour aujourd'hui peut-être un bon le bas qui, tout son balupon, peut-être moi si nous sommes le ballon habité, mes chéris, on a besoin d'un kabel. Basali, mais ça base belé, il y a un monde dans le banao. Si vous avez un mois, si vous avez un pamboli, ok. Atali kabelo te mais ala takape kabelo azaka na kabelo basala kakabo sala nano likamba to musu bazaka moko ngana ozwa mbongo vesa zolia pedalino moko ngana ozwa mbongo fona sale loko katanga ozwa eloko ka bondo ka kote pa mwasi na ba nokende Chine mongo lupango ezaka lupango soko sombe osomba ki lupango na ovesa oteki lupango mongo wana kosomba ka lupango so lobo chango na kata commerce kweya maka musu ezaka yango wana ngana profita na ngana maele mwa muke na nga na zwaka na musala na nga na finga mutu te correct na tangisi madame na tangisi bana na nga na zani sengo osaka na te pour bana nga na ba université ba musu akemikiri donc c'est ça likolo ya mama pamboli kala ndenge yaka to zala lisolo moko to yebi etambolaka to zala gite ya to beta ngo to ba lisolo to yokaka na epete sur le pas ngweza yango to fandi et que bozana motema malamu générosité ya maman Olive Lembe Kabila bo bénéficiaire nango ba mususu ba soka likanisi ya lobakete mama ole ya mutuka pesa nga ngana za la posa la somba lopango na ebité nde to ka yo posa na kati ya liste wana. Ah mais oui la président liboso mère pe ba mbote pour tous la ba ingrate maman Olive Lembe la pression à maman nga ben ga maman nzo mama ni mama la pese ba mbote sikazali donc tuana otambo na eta onga ezaki makambo kaka otambo na toke ko sala ba propaganda père ba Bukavu ba Kisangani wapi ba tozaka 8 ngai ngalufare mama Bipelu pauvre mama Chako pe son âme et pela petit nango la ndanga mingi ata ananga te me alata luwanga Losanzo Yandi Mosi baza babala na yo kwa do bato ba idol na ngai bango so na boya ka bango te ba bambaka libanga kana manga hotela baze belé balinga nga balanda ngai nga basala musani tinga source inspiration na bango ouais tozaki na moto tozaki 8 totambola titi tokoma na Bukavu yango na tokoma na Bukavu
abetika lisolo ne ka kezala ka mpe mera zala ka so boke ba voyage bomona ye mo mukumbusu kolana lambi na ye ye mo ka lamba ka danger do to dame do to la memenga na damaka te na bando luka poto sekisaka mo sa mokondeka ezalaka mama mo konsoka za wana boluka bo seka po ezalaka mo marque que ah mais soka seki to za pe mo eloko ezalaka ninga très bien mokonza sepela so mokonza o sepela te ezala bien te kwa ngele kate o mère tellement aseka linga oseka mingi bani gade sikoyo badama se kabomi komi baninga baoda minga na damiti nga na yebisa mero mero sali mabe siko mero okabo bala na sali mabe na ndenge nga me place tokendeki na beti mero no tokendeki na parke wana nete ba parke ba virunga tokende kotala banyama bani tokoma kuna tala boyo elekaki na bi mera bongami ona olo bango na avec sérieux ma mère Chantal Balaki ça dit ba moi ba tutu ba le yo bokolia ba mère Angel ba na tche souci mera zongo seri po na oliate mabite tokende kuna totali banyama ti tolembi kozonga tozonga tomoy ba mikombo so belé bazali kota ngomba ibele pena mabi pendo asali erreur asali lokwa kitalo kota ba mikombo so bakanisi alo kota libanga bamba mikombo so balanda biso vesa wana obetela mère ba vanini autala ya omona normal ngana obeta ngo sa oni pa mais to pakata bambango mikombo so balanda biso banini na baluka boye namona ya ndimos ba mikombo so batikali na ye balingi ngayo comment bakotika na ya ndimos tolala ni mbetu moko wana camarade nanga mo bras mo droit banini marque lominiza neti kaka te mais na landa mutu tolala na c'est ça na zongi kuna signer place ba mikombo so balingi mais yo ke mikombo so tala ba bras wana soka bamoli yo mbata eza loko sala accident na balingi siko ya ndimosi balingi ya ndimosi na kwa mtaka ya ndimosi ni mukuse batie na kati bazo tuna siko ya ndimosi noko za mabe tango mama kufaka oyaka matanga te ngana yo ki bien te na pusani na bia ya mokombo so lubinini ya mbali yo tika ozala makamo mokombo sa bengi ya mbali te noko ozapena motema mabe yo mutu bokokana na mama vraiment mama kufi oye matanga te sikoyo mokombo so azoloba na ya ndimosi na ya ndimosi elongi ndenge moko po mokombo so ya ndimosi mpe elongi ndenge alokwa mokombo so sikoyo bakokana na mera seka donc na niveau impossible na bato tu babanaki kolia batiki koseka donc epesaka bu esali mama sentiment na mosu na ye kokotisa na bime nde mosu obengisaka biso mwa baréunion boto ya voyage mpo tomata avion banini toyaka mwa retard omona bato mosu bafingaka biso na babisi tomati na biso noke bafelete minene boyaka na bakomataka na biso babisi bowana bakare te mare koto wana bomama esalaka ye bien te ayebisima Chantal lobi na ntango tokozonga oyo orapelenga moko mosu toke mati na ya ndimosi bato mpe baosekaka ye mokomboso po ya ndimosi na mokomboso toluzi tolonga tozolaa mokomboso sikoyo tokotala match ye akumisa vita naimana namoni kaka yani moza soyi na telefone oyaya nga na kei nanu babengi nga na pale nzoka fente nzoka babengaka nde ye moto aliboso azwa kare ezaki ye mais en fait tona na émission moko asalaki mpe na biso mpe kaka il a souligné que ceux qui bino nyos bozwa bamituka bao baza na poto bazwaka ba $10,000 eza grâce na ye ye moto ye ministre ya finance la ministre des Finances c'est Abiem ta initiaki lisolo pembeni yo ebinganga loba mambo ayebi pe ya loba boy na ebisi azo yokanga ebinga donc ezaki lisolo ni yango donc tokende ata ba vienga lupa ba yoka ba ebike bana kinde aw makamuna lobanga lobaka te mais autant na lobi ke yie mutazo ni mukar mutaki boso ngako ayebisa katanga te fo ba lobaki ke ba yebisa putu te mais ngana apiri to belaka na to tabula na yo yebi yango mais ayebisi ngate ngana yo yoka ngona wileri lobi nango o mutu no aju Egypt ya solo wana na lupa ngo ya luva aba aju luva na boy saningaka bien po moninga soka aju sepela so ala ningo ngaka en mo boité très bien na maka bu mbule jour ngona ba 17h ka balero mbule bandi ba 15h mbule bandi mera ke na ville ngatika ina pa ina vai nanga mbule bandi akosakana te na maka telefone nanga na mbabo Damien oza wapi na palette tozoya ozwa wana urunga makambo yango wa ba nga ke na tina residence ndesika na kozwa jeep na nga wana siko mera lobaka we lingi jeep alinga zongisa na pie mbongo naye asala likambo naye ngalinga inde
nga mama nga na ozongisa mpona somba esika sombela bapere yango nasomba na mopono ota mariano bato bayebi nasombaki wana. Très bien. Merci mère. Vraiment. En tout cas, c'est fort, c'est bien niveau organisation. Donc, Yambalo a papa ma pam. T'es sûr que ça va pas me la faire au numéro parce qu'il y a une belle opportunité. On a été. Tout ça qui nous a Adidas Arena. Na tout le monde ni. Il y a bien des années ni. Ils araboués. Il y a bien des années. Il y a des Zalaka. Ah voilà, il y a des abos. Il y a des cap. Il y a des cap, on a Bangala, surtout quand on a dit Conga. Et les cas, personnellement, pour Nayomoko, au vivant qui journée en année. Oui, journée très fantastique. Le bas petit la fidèle fantastique. Et ça qui toko et la Zalaki. Et ça qui bien. Donc il y a une neuf on a commis ça vraiment. Donc on a cœur moko boy, ça qui bien. Merci na Félix Oisé quoi. Nenga kanisa kanga ngapena kama nenga kanisa ngana kuyemba merci nenga alaksi na public li support public nanga monde atier ebike yambalo abeta kana ebato asala kana musani a théâtre kitoko na kombe vanda na za suna loko na ko prouver te mais il y a na grâce ya ndi ya Félix Oisé kwa mokwa bongo ngana zo benga lelo le génie donc abimisi donc abimisi loko moko kati na ngai bato ba comprendre que yambelo pa ko yimba kape. Très bien. Ça c'est quoi ça? Au moins donc la souka là peu moi du solo na fallait salamara. Au solo vous partagez tout ça parce que ça y moment tout le monde est wana yanga moko toi turanga iti. Ah muturanga na pese mbote sika zali mbala mana na ke chop na pese mbote puis na ba sule kauka Edi Badiata ba leki nanga très bien maître balondé 52 mois mobali ya mongo ya libinza ti ekpe monte ekpe benedi donc voilà donc bobo du lasso donc on a pesi bango coco du lasso coco du lasso donc on a pesi bango bambote sika bazali bato bele baloba ke ono Félix asali ka mpiaka ngana ya wana parce que pour na batu mingi ba voilà ça dit ngana zaki na salle je dois être sincère batu bazaki ki belité ça les conseils zaki penza na nombre moko ba en fait ngako to loni na kamole tengina somba billet na koti na Fnac na moni ba komi forte demande c'est-à-dire que batu ba somba ba billet wana mina surtout muninga na zaki na on a moni to za belé fort parce que pour to somba billet ba chef sur la liste d'attente que bon c'est là parce que batu ba somba ba billet belé za forte demande et toi to komi na salle na moni batu ba ye penza te très bien mais qu'est-ce qui s'est passé très bien ngari ngane wana yo moko lobi yango alors ça la voix du peuple et pas ya nani et pas ça Toulouse on va battre belé baninga quoi si na c'est première fois ya mbanga deuxième fois nga voyage mingi vesa na ko komona o lisolo émission na bino batala ko za na bato ebele balanga yo très bien vesa nga ko sarate nga na lokwa yo o ba vérité bato musu ba comprendre ate ka eloko lobi no vérité na ebisi yo billet kama omoni soko billet kamite na Adidas Arena o betate très bien o beta na yo tato za nani o beta na ote mais tango balobi ke ça va bato musu ba yana tongo wana basoma ba billet musu ba 15,000 balles mais ba billet na nzele kenda ba bengi yango kombo yango monaki aigle azoloba bakanisa ke waze ko obeta te abeti ozalaki ayebaki tout makambo te ezoleka donc mutu ba ye bacha diabo donc billet te kami mais bameli billet pour bato bayate parce que lenga la continue somba o bala c'est une forte demande c'est-à-dire billet te kama na ebiso ya ndule na ebeke na mona tatu biso yoso tout oyebaki déjà ngala saki na wase kwa sika ti to kabona na wase ka batika na aéroport to za ka ngana yi na ku moko to za kana yesika moko atika kinga tena ko la so na hotel non en tout cas merci na moko bongo na valeur au considération pleine donc to kana na chance lycée to ko lianga na ya bina to ko to bato bon ba olia wala kibiso te to ke to ko dami na biso sali la bien dans ce cas donc to yebaki concert plein à craquer faut ba bengi déjà ba yebisi OK na ba mindele wana mais réponse quand c'est plein na beaucoup bon lobi et talika bango po bango ba so akotsaki mbongo mais ça m'a bien pour na biso ba artiste
c'est ce qu'on parle de donc sabotage bon ça la sabotage ça la maloka de maman a fallu azana kati et puis après ça qui mot d'ordre que na ko fêter anniversaire nanga na concert ya vas-y quoi ba mamu chino so bo ça nini na ba paputo ya to kutana écoutez dia boy kotaki yango wana bon nga makamwana na kuna te kala ngani mais siko étant artiste mon esprit wana na mona ki musicien mo pe aux États-Unis bah c'est que le mot à bongo c'est à dire que bah nous ça bena sold out qui a été qui ba billet tout mais jour à ndoulé bah tu ba ya tenzo artiste mususu a somba ba billet nyoso pour ka ba ba na bangote yango wana yo sala ma partout esprit yo comme na musique yango la polémique ya boye polémique a kalezaki tika mninga beta na ye lobi yo pe luko sala le meilleur que les kamni mais c'est comme que ba ko sala ba je oyo que mninga nga beta concert yo que somba billet no so ka pour sala mpiaka Toulouse na édition boy titoko na 2025 hein tout ça 2025 na 2025 yo kaka titoko ko silisa ba artiste musuba bano banga ko beta na poto po epesi mabe po mutako ko banga ke sona ke ko beta ba sa boy po ngana sa piaka eza kitoko mingi te ça c'est vrai pourquoi pas tout ça biso so ba congolais bolingo ezate za mawa eza pena mawa pourquoi surtout tali elobi na Félix wazoka lobi soko tali makambo mosusu ta mutu lokola na webso nga indekela nga afani pa boyo no ma pa bendo so na TV lobi nga sina kufa be babeleli ngai bendo so ala na Toulouse batuka bimise la punda babise abina kufa mais ba bendo ne babelela kala za be babeleli sikoye bendo so sordito d'ailleurs to se ki oui non bien loko yuti kati na eta lo beloko wana pa ba vie bele ba sala ba kombe bele to ebia to yebi bango na ntin na kono kota ba mamba pam nga kota kateme na lo bakandi asala mo makambo fala o salate oui de baninga ba lo fombo nga daya lo fombo to kuta ina ya na wile lo fombo on dirait joker on dirait pique mais oui na yebisa ki na poto to zaki na poto na papa ukomani lo kwa joker abi yamba lotika metala lo fombo ninga kom a retrouver famille bana na mema ki fali alobi yamba lo mo yo suko nzamba o pambulo mo na baninga ba o sufi si mo yo ka ko po bo kunda bango non to za lebele po mo ninga dérange ka mo ninga te très bien Tala Montana. Fotanga tala Adrisha bosa na bana na balabala. Ba benge yaka bo voyage za lelo na Adrisha asuti mwana kuna. Papa, papa nyama. Abosa ni bana na ngena ko pomba. Omoni na ko tampo ponga bien. Atiki bana. Abengi motu yako. Ako kuna pe ba osale ko afati. Vole ala 21 27. Ba lo bana afia sie kiti badisha abadi mbangu nzela uzandu to nzela wala teza badisha en tout cas comme donc c'est ça donc merci Fali Poupa merci vraiment à aider baninga na merci ba maso auto kene suswa ya munda pas kose kokene pe poto ezaki po la oluka traiter po ebike kuna ba soins à santé ba prise en charge za moi makasi koleka na mboka na biso awa mais malheureusement bon liwa eza makamwanza mais moninga linga makambo ya Freddy aux artistes comédiens musiciens pour yemba rapper Goma Bukavu tout le baran est en général eza na mboka ba rebelle ba ko tumbisa ba ko bundisa armée na biso et tant que moi na mboka ni no rolo ba na marabe koleka bon on a jamais na politicien te mais message kaka message za pena mutako sepana lo kwane wana zate to aka na mboka moko ka yango le Congo RDC eza passe mingi komona baninga ne ba souffrir nengona toujours soutenir toujours ka FARDC basunga bango pena omuntu so bozo sunga pe bato pona ni tomona kana msu muta boxer aya ninga bunda bazaka na bato to ba kopema ba opanguze longi ba opesa force wana ko zonga sous deuxième
Mamba ko bana moni ko to wana yo beta ko so beta so erreur il faut beta des potu do yango eloko na nga to soutenir so tout sima FARDC donc il va soutenir bango mboka yango ka moko guerre za malamu te za mabe mingi siko to ko kende wapi yebisanga to ko kende wapi do eloko na za na eloko ko loba te nzambe pambola kaka FARDC to ngaka FARDC ko bangonde ikonzi ya mboka nzambe azala na bango atala bango na ebité nzambe kaka donc c'est ça vraiment yambalo na yebi ke na ba théâtre ya Banzunzing en tout cas au somba 3-4 CDT 5 komona to mona yo na kati mais bandeko mingi babi basali constat on dirait na ba biloko ba YouTube lelo ya ba chaîne oyo pe bandeko zo talama ndeko za penza trop bazo benga ma mingi te za po o tshaka ba condition makasi to baleki nde bazo benga yo te ezaka mpona kobenga te bon oyo alingi asepela mpo bamona ye biso tokoma bato lokola biso tokoma lokola baentraîneur Toulouse koma baentraîneur bamosusu bayali ntango abandaki abanda kobenga ya mbali mpo ya mbali asala nini afula biso fulaka nde nafula ebele nafula me ntango afulami akomi komona neti ye akomi abosani mais ntango ekpeyaka oya retard ya longo eloko te eza makambo kobenga te oyo soko ndenge nini oyo abengi voilà chers amis téléspectateurs nayebi bino lisolo ya kitoko je pense que toza na commune ya Lingwala normalement eza veni Kabamba mais tobenga yango aveni Niangwe mais ezalaka ngambo ezalaka Niangwe bamapango eza na ngambo eza Niangwe nga bapango eza na ngambo boye eza Kabamba donc toza na Kabamba aveni ntolo bakaka aveni Niangwe pour bato ba comprendre référence eza nini so de moto ya 24 aveni wana ekoti wana oleki kin marché 2 ou 3e parcelle après kin marché ne place au biso tozali awa je souligne que c'est eza espace eza lupango eza 15/22 déjà mutadaro mukolo nango abandaki déjà ba travaux tozomona ba travaux ndenge ezalaki awa mais arrêta ba travaux pona bandeko basalaka ba faire pona bandeko baza batu ya nzamba pesa mwa misolo bon contacter biso parce que awa okosala hôtel okosala flat okosala salle de fête okosala pe galerie na yo le roi kin marché ndenge ezali parce que toza la grande avenue ya Niangwe donc toza la grande avenue ya Niangwe donc eza 2 minutes na avenue 24 novembre donc so de moto à 24 novembre so continue avenue je pense eza la 4e parcelle au komi awa donc so le gars kin marché au poussani mukie toza awa de na lobby donc benga pona bato basaka bakopa immobilier benga pona moto alinga somba lupa on a ça salle de fête pourquoi pas ça la résidence mais ça avenue moko commercial pour tous à la claire c'est ça avenue moko commercial au ko ça l'hôtel au ko ça la flat au ko ça la salle de fête au ko ça la maison pour bato ba louaka au ko ça ba bureau donc il y a tellement de choses au ko ça la awa bo benga nga na numéro na ngai na C pour que na pesa bino prix ba détail au somba lupa on a yo. Merci. Bazarane disponible. Disponible partout. Na motute na neme ya motute na za problème to benga. Mutabenga nga mwa mingi za Jérémy. Bon siko abenga nga soute. Peut-être ndenge na ali na mikili na ebite mo. Ayebi peke na ebite soko pa yebi soko ayebi. Ah message eleki mbala mo kutuma. Donc mutabenga nga mingi za Jérémy, mutabenga nga mingi moi liboso ezaki petit na nga oya mwasi na. Wa utake pa petit elombe na. Si là belle vie abenga ngai na biloko ne bano sala banini abenga ngai mais na ba pièce na abenga ngai non ezango eza na yoka kanda mo non na groupe na ngai na za pe na YouTube na nga donc so mutabenga nga pe na ko benga ezaka bango babenga ngai te très bien nga mo pe na ko benga bango na préparer na osala film ya 7 épisodes mais na tourner on mbandaka donc na bango OK moi c'est bon Toulouse mais oui. Pourquoi Chambandaka? Pourquoi Chambandaka? Pour naza mutambandaka. Te retourner on peut mon préféré Chambandaka pour naza posa ya forêt équatoriale. OK. Ah c'est que film aneza matata. Eza mystique pena mena kozwa ba kolonde bana mikete. Po eloko aneza mo kana ba marka ba bakanza. Esiko ngana osala ngongo wana. Mamba losombo na kata kokide. Obi kokide? Kokide te. Kokide zalaki koki bambandaka bano benga ngo kok. Koki la TV. Biso to bana koki la TV.
Ok. Natangi kuna na groupe scolaire, c'est comme Mobutu, Babombo, Kobanani, Batanga, wana. Et là, nani ministre de l'excellence Kim Luandomboyo, abongisaki yango po yango nde sika ba grand prêtre Batanga wana, ba Mobutu tout Batanga. Donc on a retourné kuna, a tourné Batanga obema na même batu na ngai, na bengi pe moi batu libanda ta 6 personnes, avion toké, tout ça 2 semaines à pamba to tourner si to zo na biso. Et ça na ngo lokote, to loko zo bo mabiso lelo tout ça na ba producteur te, ndenge balundala bazalaka. Ndenge ba timbalanga bazalaka ba producteur bazate. Ba producteur bazali na kisasa ka ya basi na kati ya bar. Ya basi na kati ya bar. C'est-à-dire kasi ba yo lo basi. Ah OK, donc producteur ayo luka ça musala te ne luka basi. C'est pomba lo sombo c'est l'argent. Ya Fredité, mais mbali o sombo. Aza mbongo. Soko tshembongo na to sala makambo malamu. Très bien. Ngana zo sala ka musala mele musumu takopesa idée malamu za Toulouse. Yango mona balobaka oyo atali makambo etali ye. Oyo etali boy cameraman eza petit na nga oyo. Moi boy eza dani oyo. Yango mona ka bakabuna. Ba producteur ba bime beleka ko mona bango kaka asombaki sa champagne na katangwa suma. Na tongo boy bu asengi sumu ninga shimboki. Mais nani ozongi yo moko orchestre waze ko tikali to ezaneni parce que jusque là babi depuis concert Adidas Arena et Beta on dirait kimia silence total tout le monde a sous le hauteur de tourner yo zongi yo moto bozongi na ba musicien waze ko to ezaneni tenga za musicien waze ko te nga na yo nga musicien waze ko te nga za ki to sa collaboration na Yembinzembo bato poto balobi fo yemo kwa zala live to mona yemba live bo bandima ki te ke nga na oyemba ningwana ne wona yema ba réseaux sociaux so baby sa éducation ya bana e na ndeko réseaux sociaux baila ba yoka yamba la yemba ba yembi pe ba leli ba moni donc ça bango bien mais sikoyo makambo orchestre Toulouse yo za mona poto so le boke de lobby OK ya la ni la lobby so la ina ke de lobby na OK la so OK et on na peso pida maela bien so yamba waze kwa te yamba Johnson tout des questions voilà. Mais yo zongi na yo zongi nga za invité OK quand on a si musala nanga loko ezaka na kini très bien nazo mutu fa ibaka valeur ya boulot zo sala ko était artiste komika comme yo ko kimi na yo mais signalons quand même que ya mama ki bien na photo na ba leki na yo ya na monaki ba Hans ba Duchesse na monaki ba Sonia donc ça des soirées mo ba yambaki yo te na tanga ba bazalaki na ko tcha bango nyoso te no ki ba msuba dembela très bien bato ba yambaki ngezalaki bobo petit nanga Sonia Zigura wana mon fils à moi abimé pa na ngai Ansiluzolo les Fantomas Duchesse la Duchesse petit frère propre nani suso Harry papa Harry Mobala Lolendo papa Harry très bien na o moso munene nani Christian comme on a mboka bango basaki seti pamba ba yambaki mutazoki contre-temps pour moi ba problème à Firenze yazaka siko na Liège azaki contre-temps beninga ya na zu contre-temps mais allez lipo na bana nanga depuis ngam na potsaka ina chic shop loingi donc la kota ebele na chic shop loingi ba vide loin ba anniversaire ba ngam na même bon na chic shop loingi donc bazaki ebele te mais ba mainga kitoko sali bien et pas ya mère Gidambombo Guida Mbombo, merci na Bruxelles, na place na ya makinga wana ba minga kitoko et ça la bien merci vraiment. Merci beaucoup ya Freddy, tu as eu kotala yo parce que tu as eu kozongi déjà mboka et puis na ninga musala ça va toujours tant au kendaki sika au kendaki kamopé leki malamu isimbi tant ozongi faut beto lwa ba yeba kozala Kinshasa message rose dans de manière spéciale pour la public qui sur tala o ba fanatique ba linga ko yebisa bango ni. Merci vraiment surtout bana poto on ndenge mona boyamba ki ngai vraiment na mona ki bolingo eza malgré makambo ba conjoncture ko makambo pe changer belé mais on nzamba pambola ki muke merci vraiment nzamba pambola mo ya pesa nga ta t-shirt très bien nzamba zo ngi sela ya belé poto sisi pe ko ya te bien pe tango to ya boya ka bi mapena ya bakabino ezaka yango wana donc na pesi pe na mbote na petit nango atika ki ngai te pendant ba séjour na nga tambo na chekar na ya nje Freddy Matete na pesi mbote Freddy Matete na wana ndoi na nga na tika ki ngai te na pesi mbote na Mokabi na pesi mbote na Egeti
oyo bamosusu na otanga bakimaki na bango ngame na opesa bango mbote po bayeba egete okimaki ngame napesi yoka mbote napesi mbote na Raphaël Aganda mwana poto ya tongo epuis nabosani te nièce na ngai Bobete napesi mbote na bana epuis napesi mbote na Germaine Mbidi momi ya Vieux Chico na Château Rouge napesi mbote na Alice Alves Mwasa Mondele napesi mbote na Fanny Tamba napesi mbote nga vous êtes merci napesi mbote na Félix Oazé quoi pas autant là Félix Oazé quoi bongo les génies dit napesi mbote siko zali puis na tout monde bien et voilà, vraiment, je le dis devant la caméra, Papa. Félix Oazé, quoi, en tout cas, il fait partie des artistes musiciens. Aux hommes, qu'il suivait, et puis Aza na bon moto. En tout cas, là, je le dis devant la caméra. Toulouse. Tout le monde a battu Moussouka na musica. C'est vraiment une bonne personne. Avant, il a eu 3 mois à Pamba. On a Mundele. Soit le bino en salle, il cambo en salle. Soit le en salle, on dit en salle. Tout le monde a rappelé problématique. D'ailleurs, écoute, bima bima te. Ok. Abima, ngam na fani na ina ndako abima te, doit vivre téléphone na tie wana. Et puis soko likamba polémique, alinga polémique te. Alinga kate. Taka mutalo babi, Freddy o ngana sali ikoki. To tikela ba fali siko makamu na bango. Oh. Alobi ne ngana ko. Abi on ngana sali ikoki na sali ebele ya ngale lope na za lelo na za. To tikela bana ba fali za makamu. Donc ngelo ba ke pour le moment a osa suba. Bon, dayebi bunda yete. Ya lobi ka. C'est tant lobi que on a sali ikoki to tikela ba fali ngelo ba. To sali ebele wana il faut tourner ya wana retourner tuna mingi Jos Diena. OK. Jos et puis na pesi mbote na Lusubu, na pesi mbote na Guilin, na pesa ba petit na ngabino yo so tout de ndenge boza wana bana kutira pays vie na pesi bino ba mbote sika bozali nzambe apambola bino et puis na bosani te madame na ngai mon cœur mon genou toujours mon amour de moi bébé de moi maman ba petit donc mère ba petit donc mais ngolambe donc motema ya Freddy Mbalio donc na pesi mbote pe na grande sœur na Mayane Diba, Marie-Louise Bonzeya, Christiane Zoko, na pesi bino ba mbote sika bozali pe na bosani ba nanga ba cité Masengo, hein, na kati ya Charleroi et puis José Mbalio na kati ya Charleroi et puis na bosani nzambe ba na photo à ce pays et puis na pesi ba condoléances na bana Bibisha Forever mo manenge to uta ko bungisa pour Foster Prosper Bokango na kati ya Paris na babina lema bokundaki masa bien nzambe en tout cas merci Kabandani bino tout azaki na bino du cœur voilà basali makambo ya salaka buna bosani te ya te yo zambro tadi wala liaka na bato dollar pamba pamba nzamba pambola yo puis voilà. Merci beaucoup. Odilo Mampuya na Belgique, to pesi mbote babi mezo da bima la biso na Willery wana donc sordo kende donc ozo kende boulevard en diagonale avenue de l'hôpital donc au monde a maison da bima zana exemple à suivre terrasse zana docteur to kutana rawana et ozaki mi merci na Dari Diwantesa, merci na Château Kolo na prise de vie na Gilles Vazolandonga, merci na assistance ya Danilo Diavita et puis na Banurutu Botali Biso tout le monde l'année prochainement oui désolé l'agence na PC Mbote et puis Jonga peut to PC Mbote merci bye. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, que le bon Dieu vous bénisse, vous protège partout où vous nous suivez. 2025 sacerdoce Rataraté, c'est l'année de gloire, c'est l'année de restauration, c'est l'année des récoltes, c'est l'année de changement, c'est l'année des exploits. Moi, je crois au nom de Jésus. Dieu nous a promis le lait et le miel. Cette année 2025, nous allons vivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien, Dieu m'a donné l'orientation sacerdotale pour cette année 2025. Nous avons 3 mois de préparation. Janvier, février, mars. 3 mois pour la prière, torrent de Kérit. Profitez pendant ces 3 premiers mois, premier trimestre. Nous allons prier ensemble. Envoie tes sujets de prière. Partout où vous nous suivez, envoie juste ton sujet. Dis l'homme de Dieu, 2025 c'est mon année. Je suis stérile, j'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes de santé. Rien ne marche dans ma vie.
Tous les années étaient toujours pareilles. Mais 2025, je vais expérimenter ton Dieu. Expérimente mon Dieu pour cette année. N'hésitez pas d'envoyer ton sujet de prière. Voilà mon numéro. 0033 7 66 27 40 02. Tu envoies ton sujet de prière. Nous allons implorer la grâce du Seigneur ensemble. Dieu nous a fait grâce de créer des équipes de prière et c'est là où nous sommes en train de prier. Tu envoies ton sujet, envoie ton numéro et nous allons commencer à prier chaque jour, implorer la grâce du Seigneur. Tu témoigneras cette année 2025. C'est l'année de ton témoignage. C'est ton année de témoignage. Tu seras parmi les gens qui vont témoigner. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. N'hésitez pas d'appeler maintenant. Je crois à ce Dieu-là. Je répète, je crois à ce Dieu-là, le Dieu des miracles. Si ton Dieu-là est mort, essaye mon Dieu. Sacerdoce ira raté, ça ne va pas rater cette année 2025. Essaye mon Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.